en pleine matière, du bonsoir cher, pasteur Akoya Koufi en pleine prière, pasteur Akoya Koufi. On appelle ça liwa ya nzambe to eza liwa moko ya bien te papa. De Dieu. Mais toujours on a quand il y a pasteur parce qu'il y a du haut de la chair. À quoi du haut de la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cause le problème. Mais ce qui est approuvé qu'ils ont là qui na origine satanique, il y a des choses. Soit musali na nzambe wana longwa na présence ya nzambe, akomi kotambula na ligne ya mabende ba profita ki ba beti motolotolo ya satana ndenga koye. Ou bien carrément azalaki ne musali na nzambe ya lukuta nzambe abenga yete amibianga ye moko parce que l'autre ozana batu. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci Nabila Nyons Toubozo dans l'épisode de partout. Merci Naba Onyons Touba soutenir vraiment Moussaloyo. Là je vais les pasteurs. Fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Un affilo Moukoya Motema Bivin, c'est de Homo depuis Londres. Paix normalement Gisèle de Louke, le Motema Papa Emmanuel Nabosson. Les frères Papi, Kongé Nanzama Lola, Amon Escozo, Nabiso Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezo Futa Simana, Antoya Kolobake Nzamba Boto, voyez. Il se soit finalement ça doit ser bien aimé dans les seigneurs. Même soit le lot, tu as mis le sous papa, ok, voyez bien très bien. Papa Richard Kazadi, tu me consoines, si je m'en mine, puis ma camou est belé, et ça m'inambo capé, mituno bo poser qui la fois passée, tu me posé à moi, avec un peu pour répondre, bisous, tu es pas naïe, shalom papa. Shalom homme de Dieu. Du lobana bandi au bazolandayo. Nazali kopesa bango mbote na kombo na Yesu Kristo. To continue na kolanda chaîne na biso oyo ezali ko édifier biso régulièrement. Voix céleste. Nzela oyo ezali komema biso na lola. Et oyo tozali koteya oyo basali na nzambe bazali koteya sur cette chaîne. Ezali pona ko préparer bino na oyo ezali enlèvement ya église kala mingi te yesu akoyeba na kozonga ekozala malamu yobi pai ozwami biso topai tozwami tokutani na makolo na yesu même s'il arrivait que na mokili oyo tozala na chance ya koyeba na komonana te. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Richard Kazadi. L'homme de Dieu, Bandeko, la fois passée, Baloubaï, on me gagne un peu pour répondre. Nous sommes les cas qui papa. Premièrement, nous avons dit solo, que na émission, na émission, la mec émission, autosaïdi, mais au les cas qui ont été, ce qui m'ont ya pasteur, au yebi, au yakufa qui n'a église, ce qui n'a massina. Ce qui fait que qui est toujours assis qui va qui se bloque mourir bon papa on est un peu expliquer par après ma question de ce rien ndeko wana ayebaki na kufa pona problème ya lupango. Ah ok magambo lupango yer mama akufi yakangi buku ya lupango e banoko bazali ko senga ye azali ko luka ko azali ko ndima ko pesa te. C'est ainsi que bayaki ko frapper na maladie et puis akufi. Et là, la pasteur Morabana, qu'on est mis trop, n'a pas émission, mais n'attend comme on a été, je crois, mais qu'il y a bien, un peu aucun n'a pas fait décide. Mimi a bango la chaîne mon corps, n'a pas eu comme on a pasteur, on a papa Moukola matin, on est au Kenda. Avec journaliste, un pasteur journaliste, ou un pasteur, un musicien, le bipé qui est Babouma qui est passé à Boto, là qui le prend en famille, à combien qu'on voit Nawana, à l'église, à combien sur le prend en famille, le prend en aïe. Aboyi bate kango na mukolo matin ba ko baké bandoki bali alors jour à matin on a été tant que azaki pasteur azaki en même temps journaliste confrère to ke na matin on est to yoki ke non baboma ki pasteur bandoki balié babomie pona makamita le pont wa famille yo pe camarade no moko ba collègue no pasteur oyo yebi akufi sous na masina bikolo toujours ya mapango ya famille papa. Par là, comment me expliquer bisoté Bible que celui qui est en nous est plus fort de celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous est plus fort de celui qui est dans le monde, papa. Qui s'en dit et cocu au bang en muniqué qui nous faut à bang qui s'en mais on ne comprend rien, papa. On va disparition, il y a pas pasteur.
Que Dieu soit loué. Aza musali na nzambe moko na yebi malamu. Na bandaki ko na éloquence na yetango zo présenter ba émission. Mais na koye biso loko moko papa. Bande ko na biso ebele ba pasteur ya ba communauté. Ebele baza ba théologien. Okokuta ke na makambu ya molimo baza makasite. Nde loko ya liboso ba mususu kutu bandimela na bango Yesu te parce que ngape na sambela na ba communauté vous comprendre c'est que tu yebi que église protestante ezala na ba communauté ebele na ba église wana plusieurs pasteurs ngai na sambela kuna ba yebaki na bango nzambe te. Mais c'est comme un canal où ils ont offert une meilleure vie plutôt. Ndenge moko na epa ya ba catholique. Ceux qui m'ont accueilli séminaire, à celui-ci grand séminaire, a commis prêtre, a pris en charge par l'église, porte ya ba voyage fungwami et il a de l'argent en main tout le temps. C'est que au kokuta ke bato ebele bazo s'engager kuna ne fils que poba vie na bango ezalama malamu. Mais tout le aspect wana parce que tout le belaka ya ndeko oyo Yesu azoloba prince ya monde azoyepa na ngai mina zana eloko na ye moko te. Papa soki obotoli eloko ya bato même liboso ya nzambe oza na raison te. Protection ya nzambe prière c'est un péché papa. Soki otubeli il faut une réparation. Réparation, ils ont restitué le pango yaba. En ce moment-là, on tika le quitte. Mais ce qui croient que parce que aux os sambel, où y a un copo tout le pango, il y a bien que ça yabat. Yope aux conscient que le pango est yabat. Papa, il est difficile en Zamba protéger. Parce que Nzambe yemoko, ce qui a bandi ko le bela yomoko te, akobanda ko le bela tana minoko yabatumo. Moussousou, pour comprendre que vous allez dans le péché. Papa, je te dis, Akab, Azala Kiroya Israël, Abomisi Nabot, pour Natina na héritage. Nabot, Tekelanga Bilanga, Nabot, Alovina Kosala Yangote, et ça héritage depuis Bakoko, Batata Bateka Yangote, Batikel Bisoban. Nakotekel Onengin parce que c'est le Yafa, ya famille. Akab abomisi Nabot a récupéré Bilanga. Nzambe a tellement ce prophète Eli kende painae yebise ye lulenge yena mwasi na ye babomi Nabot makilene sopani me bango kati na ndaku ya Akab na Jezabel kutu kor ya Nabot batu bamoni yango me bango bakulia bango na bambo bakumela makina na bango. Et c'est ce qui est arrivé na descendance union sur Akab batu bakufa na lulenge ya mabe bazokufa muto akukunda bango azate bambonde bazoli nzoto na bango et bazoli mbola makina na bango. C'est que c'est pour te dire que ceux qui toza ba pasteur ezate parce que toza na nzambe to sakapare ne oya ezaya batu croyant que Dieu va nous protéger te. Parce que naza chrétien na sambelaka na boto la oye za ya batu parce que naza convaincu que nzamba ekubatela ngai jamais frère ozola na ngai nzamba kubatela yote bakolo eloko soki basimbikisi ekozwa yo kolo mwasi soki asimbikisi ata oza pasteur ekozwa yo parce que loko sala eza lisumu et totia maboko likolo ya biloko ya batu te biso bana na nzambe. C'est ainsi que Bible lobi. Contente-toi de ce que tu as, car Dieu lui-même prendra soin de toi. Moi, na nzambe, sepela na oyo muke ozanango, parce que ndeko wana déjà na musala ya banda ko sala ya nzambe. Otiko lo bagazala ki na église. Ata ya muke. Mais azala ki journaliste na yebi. Il tournait beaucoup d'émissions. Akwai ozangelo ko lia papa. Akwai ko zanga mbongo ya kufutela ndako. Il devait se contenter de cela. Cause à la même locataire.
soki eza lopango ya famille c'est que par na ye mpe ezalaki na kati jour balingaki bateka balingaki basala nini balingaki babengi ye bazwi par na ye bapesi ye na mbongo ya motoki na ye ya mosala soki elingaki ekoka asangisi na par euti na lopango na ya motoki na ye asombi place na ya kovanda. Voici pourquoi tozala étonné tere toyokaki ke ndeko wana kofi bandoki balie siko papa neti ke bandoki balie parle olingi olobake ata lelo ke oyoka nzambe ozotamona obanga nzambe ozoprie nzambe azosalela opuisama papa soki osali mabe eke bandeko wana balingi basevange olali neti kobimi na mwasi ya moninga na yo neti oboto oyo eloko ya moninga na mato ya bandeko na so eke balingi bakende kosala mabe na kisi na kindoki ekozwa malgré dimension vie de prière no papa nazozwa ka ya David azwi mwasi ya Uri abomisi Uri nzambe asepelaki na ye te nzambe akondanaki yango il s'est repenti liboso na nzambe mais conséquence du péché etikali. La conséquence du péché c'est quoi? Mwana oyo aboti na mwasi wana abandi kobela David alongo na kiti ya bokonzi alati saka aleli epai na nzambe ainsi de suite nzambe a permettre que mwana akufa. Vous comprendre? Et à cause ya likambo wana inceste ekoti kati na ndako ya David entre mwana na ye Amnon na Tamar. À cause ya eloko wana liwe ekoti kati na ndako ya David Absalom plutôt nani Absalom abomisi ndeko na ye Amnon parce que ayebaki na ko déshonorer leki na bango mais mwana ya libumu ya mama na ye. Et sukeli wana te qu'est-ce qui s'est passé? Absalom azwi ba arme contre tata na ye abengani na bokonzi azwi bokonzi azwi ba makangu ya David papa na ye abimi na bango en public pour ne déshonorer pas papa na ye. Pourquoi? Pour na lisumu moko oyo tata na ye azalaki asalaki ya liboso ya rozomwasi ya batu lisumu ya mibali ya kovimisa mobali ya mwasi wana. C'est que c'est pour te dire papa ata kosambela kandenge nini ata koyo oza mosali na nzambe oyo akopesa biso ba detail nyonso ndenge toza boyo bandi koyebisa biso lobi na 9h ekozala boy lobi na 15h ekozala boy na date tele ekozala opesi biso programme mobimba deja ya année kino ndenge kosila tondimi yo mosakoli eza molimo mosantu moto alobi kati na yo mais bato bazotambola na bobangi na nzambe te même Yesu azokebisa bango deja alobi ces jours là même tango bokoya liboso na ngai nakobengana bino nalobi nayebi bino te bokoloba toteyaki na kombo na yo tosambelaki bato bazwi miracle ya guérison na kombo na yo nakoyebisa bino je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi parce que bozalaki kati na masumu yo prophète yo pasteur yo apôtre yo docteur yo évangéliste yo mokristo oyo ozali kotambola na lolenge ya mabe yebaki ozomikaba yo moko na maboko ya banguna na yo moto ozosalela mabe soki akoteli yo bonganga soki alakeli yo mabe ekoyeba na kozwa yo banga nzambe. Papa, toujours dans Katabi, je n'ai compris que c'était tant que nous autant là. Passage on a après avoir David Kobimana, moi si il y a militaire naïe, bah lui que David, tant que comment il s'appelle, prophète Nathan, a révélé en gros, David a commis qu'au prier, à l'élire, à prier, à gêner, mais malgré que prière naïe. Papa, c'est comme si que prière ya David Nzambe a yoka ki ngote l'homme de Dieu. Merci beaucoup papa. Seigneur qui pardon, il est le Dieu miséricordieux. Ah on a lingi mutu nyonso oyo azolanda ngai oyoka.
Papa, il y a une différence entre le péché et la conséquence du péché. Soki na sumuki na minute oyo na fukami na sengi pardon pa nzambe nzamba lingisinga. Mais la conséquence du péché demeure. Nzamba ko la conséquence on a fait. Sindena zolo papa. La conséquence du péché demeure. Parce qu'il faut au moins elembo yake mabeyo salaki e botelio bolamute e botelio ndema mabe e koyeba na kusunga yo ozo décision oyoka ki après papa que David a dit moi c'est mutu mususu David a dit que les moi c'est mususu mutu te alapa à partir ya makambo ya monaki et comme lié muto ya biangama kilom selon le cœur de Dieu. Nzamba tikaki ya mona makambo nyonso ana attirer les sona na yawo nde omoni mutu lokola David akofika na bon Nzambe parce que David abandaki ko analyser aussi azalaki apte na kosenga pardon, mais il comprenait aussi la conséquence du péché était malam. Mais au contraire, mutu oyo ayoka kanzambe te mwana na ye Salomo abandaka na Nzambe, mais Salomo asuka musika na Nzambe parce que jusqu'à sa mort Nzamba zo reproché ye likambu yake azubasi ya bapaya azuba Nzambe ya bapaya akotisi bango kati na Israël. C'est ainsi que kutu Nzamba zo yebisa ye nalingaki na panza royaume na yo mais lokola nalakaki David mosali na ngai na kosala yango te mais après yo royaume oyo ekozala divisé. C'est ainsi que Salomon akufi mwana na ye Roboam a eu pouvoir Nzambe apasoli Israël en deux. Bikolo mibale tribi ya Juda na ya Benjamin etikali na ngambu ya Roboam mwana na Salomo et bikolo 10 ya Israël ekeisima ya Jeroboam oyo azalaki serviteur ya Salomo. Vous comprenez papa la conséquence du péché. Nzambe atikaka conséquence du péché et yebana kokoma pour enseigner bato nazo biso ya ozola nangai osali sumu ya liboso ozuizemi osali sumu ya mibale ya kolongola zemi mais zemi alungwe na ndenge ya mabe e bandiko polisa nyonso ya kati bamemi yo na baminganga balobi te moyen kosala autrement ezate il faut kokata ba trompe ou bien il faut kolongola matrice parce que ezopola déjà otikali na forme ya mwasi mais okobota te papa mais soki oza chrétienne ero kozala na mbeto hôpital ozana kati ya kolela ba douleur ya bakisho melaki libumu ezobaluka makile ezosopana obanda kosenga pardon epai na Nzambe nazo informer yo Nzambe akopardonner yo mais otika la sa matrice eza conséquence ya péché maintenant po ozo matrice mususu et comme ko senga miracle ya Nzambe là il faut maintenant okota na mabondeli olaleli awa encore na éviter ce miracle kozala possible pour na yo peut-être Nzamba ko consoler yo ayeko pe so mobile oya za peut-être déjà na bana oya zoluka mwasi azana besoin ya kebabota te mais besoin kaka ya ba encadrer bana bayeba na kokola papa. La conséquence du péché c'est quelque chose de réel. Merci beaucoup papa. Nzamba ko pardonner yo mais atiki o vivre na conséquence ya lisum ozalaki ndumba ya pasteur okutana mwasi moko azana sido bimina ye
au Seigneur mais pardon terrassé par la maladie mais nzamba limission mais à permettre yo kufa. C'est possible. Au final OK papa. Parce que au moni nzamba yeba kabiso ko lega biso moko papa. Nzete nyonso ezali ko occuper mabele inutilement papa. Bible zolo ezali appelé ya kozala ko couper parce que ezo occuper mabele yi inutilement. Nzete wana eza image na biso bato eza image na biso bana na nzambe. Soki nzamba bengi yo nanga ile tozala ba chrétien c'est pour un but. Soki nzamba bengi yo nanga tozala basali na nzambe c'est pour un but. Mais soki to zali ko dévier par rapport à notre mission to komi inutile liboso na nzambe. Et là toyeba ke nzambe akoki ko permettre à cause ya lisumu oyo sala et nzambe akomona ke soki natiki moto oyo akosala lisusu masumu ebele akomprendre te lokola auti ko se repentir na moment oyo derrière cette maladie au lieu nazongisela ye bomo epo akontinue na kosumuka nazwa kaka amna ye tolobaka problème ya Ezekias papa nzambe atindi maloba atindi prophète Isaïe ayebisa ye ke non ayeba na ko préparer succession na ye parce que azokufa ndeko ya tali na mire aleli makasi nzambe tika ngai nzambe batiseli ye 15 ans mais papa 15 ans servaki nani parce que pendant 15 ans ndende kozias ayeko bota mwana na komba manase mwana oyo tangu ya ayeko kufa ayeko mokonzi mais azalaki un roi méchant kati na Israël azalaki un roi oyo ayebaki na komonisa bato pasi amemi libota kati na pasi c'est que ces 15 ans là avaient suffi kaka pour na koyeba na kobota cet homme là méchant et puis koya kozona décision ya mabe ya que non yenda remplacer ye. Voici pourquoi makambo mususu nzamba ko décider kaka ke moto akenda ke ina. Papa quelque part toujours dans des bêta du solo. Autre bêta du solo moko tant passage mo ya Bible au lobi que Jésus azoy que na nzambe Satan aye vers l'homme a trouvé et l'eau connaît katina ngate et n'y a relaxé ni par là. OK, que Dieu soit loué bandego bozola nangai. Tozana biloko Satan ebelele. Parce que ce que tout le monde na nzambe eloko Satan ya yebi eza kozala na kisi na ndako eza kozala na biloko magie na ndako eza kozala na biloko kindoki na ndako mena lingina yebi soke nganga ndoki magicien bazaba pagano bazabana na nzambe te là yoyo kindara église po ba occultiste belele lo bazaba catholique ba protestant ba mususu kutu ba kotina église du réveil bozala kana bino bana na nzambe te bozaba pagano bobongo la mitema mais awo yeso zoloba lokola mwana na nzambe mpe lokola nzambe le prince de ce monde vient vers moi mais nazana eloko na yete le prince de ce monde est diable non des diables mais bana na nzambe bazana biloko ya satana lelo ebele pana bango bazana lokuta Bible lobi le père du mensonge c'est le diable mais mwana na nzambe ya kosaka ozana eloko ya satana soki satana ye akutiona lokuta moya olonga ye ezate kindumba eza ya satana milangwa eza ya satana mutema mabe eza ya satana traîtrisme eza ya satana excès de table eza ya satana et quand sais-je Bible ezali koloba bato bazali kosala makambo nyonso bakotikalaka komona bokonzi ya nzambe te. Vous comprenez papa c'est que bana na nzambe voici pourquoi nzambe azosenga biso une chose c'est la sanctification oza mwana na nzambe
mais kati na ndako na yo oza na préservatif mwasi no ayebi yango te ntango satana akoya bandoki bakoya butu bamoni préservatif na ndako okolonga bango na eloko nini ezali biloko na bango oza mwana na nzambe kati na ndako na yo oza na bapilile oza na mobali kasi omelaka biloko wana mobali ayebi te parce que olingi koconcevoir te bapesaki yango epa docteur c'est ça biloko ya satana papa ndenge nini okolonga bandoki ozolanda ngai kati na ndako na yo eza na babouteille ya bavin oyo eza kati na ndako baliqueur forte eza kati na ndako na yo babiere eza kati na ndako na yo yaya kokende église esalaka te ke moto azala mosantu kozala mosantu eza kolonga lisumu tu as toutes ces choses voici pourquoi jusqu'aujourd'hui omilelelaka kaka mbieme mosambelaka sozana eloko ya satana kati na ndako na yo frère mwasi oyo oza na ndako na ye na ndako aza makangu te obala ye te eza libala ya satana oyo bino bosali eza na volonté ya nzambe te voici pourquoi satana azolonga yo yo oza na mobali oyo ayelaka yo na ndako sere osambelaka mobali wana azalaka mobali ya bato ayaka mpe alali na ndako na yo oyebisaka ye mpe ndenge moko ayebisaki ngai makangu na ye azokotela ye jeune prière mpona baproblème azalaki nango nayebisi ye ndeko losambo wana nzambe akoyoka yango te aza mwasi na yo te mwasi oyo nzambe akoyokela aza mwasi na yo ya ndako me oza na mobali ya bato yaka na ndako na yo eza eloko ya satana te yango wana ozosambela moyen ozoya yo mobali eza te moyen mpe opambola moza te osambelaka oza kaka derrière mibali lelo otiki oyo ozoyebisa bato nini nazosenga nzambe apambola ngai mpona tika bavi ya bango ya mibali eza kaka souffrance oyo tala kaka nde ezotinda biso tika souffrir na nzambe okosepela mpe na nzambe. Merci beaucoup papa Richard. Toujours comme na émission na biso rien que la vérité mais toujours autour beta biso ya pasteur Baliaki na bandoki et dali pe na kamsu pasteur en pleine prière, je crois que il y aura pe basango en pleine matière de bonsoir cher pasteur Akoya Koufi en pleine prière pasteur Akoya Koufi on appelle ça liwa ya nzambe to ezaliwa moko ya bien te papa. Que Dieu soit loué papa pour na mutuna nazozonaka ya ndeko Jean Baptiste azalaki mosali na nzambe Jean Baptiste bakangaki ye mpona immaturité parce que atelemaki en public akangi contre roi okozwa mwasi ya défunt frère na yo te mibeko ezali kotelemela yango bazoloba roi asilikaki mpe alingaki koboma Jean Baptiste me azalaki na bobani mais en faisant cela Jean Baptiste ayebaki na kosumuka liboso na nzambe te parce que ateyaki liloba na nzambe mais immaturité ezalaki ke moto wana azalaki mokonzi aza na manduki aza na décision ya kokangisa yo voire même ya kobomisa yo. Il a fallu azwa sagesse ya Nathan parce que David azozo mwasi ya iri Nathan ayaki te atelemi liboso ya lopango bandi kokanga po ayokisa roi soni ayaki na sagesse aluki kutu parole de sagesse mokonzi eza na mutu moko aza na bibwele ebele eza pe na ndeko moko aza mobola aza na ebwele ka moko me moto aza na bibwele ebele na kati ya butu ayambi mopaya olie azo moko ya bibwele na ye abomela ye akei kati na ndako ya mobola azwi ebwele na ye wana moko aye nango abomeli
mopai David lokola roi na mampinga na décision ya kiakolo bobubo moto alobi moto alolenge wana il faut akufa ezanan c'est que David a comment qui pressé que ba pese kombo ya moto wana atinda bakenda ko okanga ba pese tumbu ya liwa abiste mokonzi na ngai moto ngo ezayo nzamba zo sepeleta na likambo yo sa yo zana basi ebele yiri musali naweza kana mwasi moko tala ozi mwasi na ye epo obomisi nzamba tindi na ye biso asepele na likambo ngo te papa est-ce que David abomisaki Nathan te po bazalaki bango mibale amibwaki directement na mobolongo abandi kolela lesumu na liboso na nzambe Jean-Baptiste aye kokufa mais nalingi na ye biso aussi que loi ya Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste akokaki korégner ensemble avec Christ te parce que ye ayaki mpona kobongisela Christ nzela mpo na boye ya Christ Jean-Baptiste a présenté Christ mais bato bazalaki divisé entre Christ na Jean-Baptiste tokende pa ya Jean c'est ainsi que Bible ezolobela badisciple ya Jean babandaki continuer na koexister badisciple pe ya Christ bazalaki il a fallu que Jean-Baptiste ayeba na disparaître et Jésus-Christ ayeba na régner c'est que ezalaki loi oyo ezalaki selon la volonté de Dieu mais tozonga na kaya pasteur parce qu'akoyi du haut de la chair akoyi du haut de la chair qu'est-ce qui s'est passé et cause le problème de la crise cardiaque parce que bandego bazolanda biso surtout basali na nzambe dans les quarantaines d'années il est conseillé total la attention na biso régulièrement même ceux qui ont un problème il y a hypertension te même ceux qui ont un problème il y a hypotension te à cause de la problème il y a tension non contrôlée et pourquoi essayer du haut de la chair à Kofi et cause de la paix et zalaki problème cardiovasculaire et sali kende ko oyo ayebana koko ayebana kokufa en pleine prière en plein oui nécessairement eza nango et cause de l'attaque ya Satan te mais ce qui est prouvé que zalaki na origine satanique il y a des choses soit musali na nzambe wana longwaki na présence ya nzambe akomi kotambola na ligne ya mabende ba profitaki babeti motolotolo ya Satana ndenga koya ou bien carrément azalaki ne musali na nzambe ya lukota nzamba benga yete amibyanga ye moko parce que l'autre zana batu oyo lokola zana mbongo amisali pasteur afongoli l'église ainsi de suite aux hommes. C'est bon, merci papa. Donc comme vraiment na suka ya mission na papa message nini obomela ki libota ya nzambe soit oyo ko pesa na bana nzambe lelo. Message na memeli bana na nzambe tozali kati na mkando ya Apocalypse chapitre 17 kobanda verset 1er usukela na verset 6 bazali kolobela oyo ezali condamnation ya grande Babylone. La grande Babylone bandeko bozali kolanda ngai c'est une ville oyo ebaki na koexiste na empire ya liboso empire babylonienne Nabucodonosor ayebaki na kotonga ville moko ya munene apesi yango kombo Babylone la grande. Mais ce n'est pas de cette ville-là dont on parle ici. Awa bazali kolobela cette église apostate où ils allaient régner aujourd'hui le colo il y a 4e empire où ils allaient empire romain rénové ou bien où aujourd'hui l'Union européenne.
Et cette église, c'est laquelle? C'est l'église catholique romaine. On a expliqué parce que ceux qui bokei et pas de l'église catholique, bisabino, ceci que Pierre nde azalaka pape na bango ya liboso. Mes frères et sœurs, yo zali kolanda ngai yo kangai. Ce n'est pas cette église ici. Oui, ezali secte romain. Parce que église Pierre ayebaki na kokamba bandaki ko évoluer malamu. Mais tango église esalaki erreur ya koyeba na kosigner mariage na oyo ezali pouvoir politique na tango ya empereur romain na kombo ya Constantin. C'est à cette époque là l'église ayebaki na perdre le pouvoir na ye au profit à pouvoir politique. C'est ainsi que cette église apostate eye kobotama nde tozomona lelo soki okende na Russie okoyeba na kokuta église catholique orthodoxe ainsi de suite eza kokabwana ya église catholique originelle nde secte romain ebotani. Et secte romain tango ebotami secte wana et politique ya koyeba na conquérir le monde. C'est ainsi que mes frères et sœurs bokoyeba na komona que ça soit l'Afrique, que ça soit plusieurs pays à travers le monde, ezalaki colonisé na oyo ezalaki complicité. Il y a cette église apostate, secte romain du nom de l'église catholique. Et cette église eyebaki na koboma mouvement nyonso oyo ebandaki kotelema mpona koyeba na kolobela kombo na Yesu. C'est ainsi qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, envoyés de Dieu, oyo makila na bango ezalaki répandu par cette église ou bien cette femme apostate. Ndenge tozali komona yango na verset 6 bakomi, j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et cette église jusqu'aujourd'hui ezo continue na kosala mabe ebele kati na mokili. Toyeba ke idée ya Union européenne euti na pape Jean-Paul II. Mais tant que l'Union européenne est botami, où est le 4e empire, selon la prophétie de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Cette église est tirée dans l'ombre, mais la politique va l'équilibrer. Mais je vous dis que Bazali n'a pas, il y a makasi à travers le monde entier. C'est ainsi que Bomonaka, le président Nyonsu Yamokili, ceux qui a aussi au pouvoir, déplacement n'est à Liboso, il fallait que ça la yango na Europe à Rosanga te collègue na Vatican. C'est une petite ville, mais où ils vendent les couleurs barichés c'est belé, ba diamant, ba or, ba cuivre, ba étain, ba zinc, ba uranium, ba germanium, ba coltan, où ils ont na makila où ils ont le sopana. Dans le pays à tiers-monde. Cette église, bien-aimée, je pèse bien mes mots, et je servir les embêtés, Kassi, ils allaient servir Satan. Dans le verset de ma commune, l'obiste avec elle, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Vin oyo eza mateya ya lukuta oyo bamemeli bato Marie basantu
ceci cela biloko wana ekonzi bato ebele kati na mokili lelo, mes frères et sœurs. C'est ainsi que ezali la plus grande église du monde oyo lelo ezali kokonte baadepte par des milliards à travers le monde. Mateya ya lokuta oyo bayebisi bato ke okosumuka toute la semaine, mais samedi okei kokonfesse masumu na yo, mais ndoko soki okofi. Na verset 2, ma première jour, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Vin oyo bazolo bawa oyo elangwisi bato ezali mateya ya lokuta ya église oyo, komema bato nsima ya Marie, nsima ya basantu, ezali mateya ya lokuta oyo etangisi bato basumukaka toute la semaine et non le dimanche. Mais soki okofi lundi, mercredi to vendredi ndeko na masumu ozwi ntango ya kotubela yango samedi te okende wapi okoyeba na okendeli felo. Mateya ya mwasi oyo église catholique ezali kosala ke lelo bato bazali kosambela dans cette église bamene vi lokola bapagano po masanga ezali permis, kindumba ezali permis, kosangisa bokoko na makambo ya nzambe ezali permis, et bato bazo se retrouver à l'aise. Voici pourquoi même les occultistes, les magiciens ebelo kokuta kende église oyo bango bavanda na kati. Il y a d'autres beaucoup de choses oyo nakoki koloba likolo ya église oyo nalobeli likambo ya pédophilie. Bandeko boyoki botaki koyoka nungunungu ke pape François, le pape actuel, aza na problème na justice, problème ya pédophilie. Mais bandi na yete batanga na problème wana aussi ba pape mususu ba évêque ebele kati na mokili. D'ailleurs église yango moko esispanda bato mususu, mais pratique wana ya pédophilie ezali kosila te parce que ezali répandu. Mateya ya lokuta ya église wana ezo permettre que bato ba parler au monde quand bien même les obo yango bato bafukama liboso ya bikeko quand bien même nzambe azoloba okosala te représentation oyo ezali na likolo na seto na mai mpe koyeba na kose positionner liboso na yango. Il est temps bien aimé parce que bientôt cette église apostate ekoyeba na kozwa récompense na yango oyo ezali kanda ya nzambe. Mais baoyo nyonso bazali kati na église oyo, c'est ça le moment ya bino ko comprendre que ebele boza bapagano, parce que il semble que osambela otanga kombo na Yesu mais osalaka kindumba eza ya Yesu, masanga yo omelaka eza ya Yesu, koparle au mort eza ya Yesu, muyibi badetournema yo osalaka nyonso wana est-ce que eza ya Yesu te? Bien aimé, eza ya Yesu te. Tala église oyo lelo barwa ya mokili Bible lobi bazosala débauche na mwasi oyo elingi koloba nini? Bien aimé, tala ndenge bakonzi oyo baza na puissance bazo imposer bakonzi na bapays ya tiers monde, bazotia bato bango oyo balingi baoyo basepeli na bango te bademetre bango. Mais banani bazalaka kati na baje nyonso wana eza église wana nde esalaka mosala wana. Bacoup d'état toyokaka ezosalama na mokili, baespionnage pendant bitumba, c'est toujours cette église qui est derrière ces choses. Ndeko naza na problème na église oyo te, mais naza na problème ya bapratique oyo église oyo ezosala, parce que bazotanga kombo na Yesu mais bazorenier oyo ezosala force ya kombo wana
où ils allaient sanctification. Makomi lobi mon peuple sortait au milieu de Bima ndeko. Loka place oyo okoyo kalilo pananzambe ya so. Je pense que ndeko moko amituni pasteur Richard Tobeli na particularité moko ya te ka plus makambu ya délivrance tendeko. Bien sûr il y a une particularité mais na te ka sangomala mo ya bokonzi ya likolo nazo yibise Bima po kozonga ya Yesu Kristo ekomi pele soki ekuti yo kati na église wana bazokamba yo na bato mabe oyo bango moko babungi déjà un conducteur aveugle akomoni le par place akoye na ye. Bima bien aimé tanga passage oyo pe bongo la motema na boyi teke kati na église catholique bana na nzambe bazate bozali mais bozali tenté ya kolanda marche ya bato nyonso wana mate bozali kozwa ezali ya mabe parce que ezomema bino nsima ya basantu nsima ya Marie et puis ezomema bino na oyo ezali koyeba na koparle na bakufi kokumba liboso ya bikeko. Bima bien aimé na kati ya kokumba mela bikeko. Bima na kati ya koparle au monde. Bima na kati ya minango kindumba oyo ezali vie normale kati na église oyo en commençant par bakandi na yango. Bien aimé Yesu Kristo kana mingi te azali kozonga bongola motema sambela nzambe ya solo komona bokonzi na likolo. Topesi bino merci mpona bino baoyo nyonso bozali na lisungi ya conseil na biso ya mabondeli na biso bozali besoin na lisungi ya oyo ezali délivrance bobiyeba na kobenga biso na numero oyo 099 26 252 na suka nazozongela soki ozali libanda ya mboka otie code ya mboka na biso ezali 00243 et puis oye kokotisa numero 99 2 6 5 0 2 5 2 numéro oyo ezali sur WhatsApp okozala dessus te okomona loboko na nzambe na lola ayeba na kopambola bino nzambe na lola apambola mosali na ye Papa Ville. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.